son salaire était acquitté par un inconnu. 3 fois de suite avant qu'il ne se présente devant l'agent payeur. Christ, toujours lui, ordonne à Kimbangu de regagner le village pour débuter sa mission. Chemin faisant, à Kazangoulou, alors qu'il traversait la voie ferrée, les policiers Funfu lui arracha son maigre sachet qui contenait 3 poissons fumés et de la chikwang que les amis lui ont donné pour soulager sa chère épouse et ses 3 enfants restés au village. Au matin du 6 avril, Simon Kimbangu, alors qu'il s'en allait au marché de Nsona Kiyenzi, accompagné de son fils aîné Kisolokele, fut contraint par crise de guérir Maman Kantondo, alors agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un Kombe Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu, les fétiches sont jetés, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elles par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares, les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu à Nkamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qui l'accuseront froidement d'incitation à la révolte et de xénophobie. Le 6 juin 1921, l'administrateur Morel descend à Nkamba pour l'arrêter. Mais comme le moment n'était pas là, Simon disparaîtra miraculeusement des chaînes et s'en ira instruire les siens en Banzansanda à quelques heures de marche d'Nkamba. C'était le début de la clandestinité. Sentant son heure venue, Simon, suivi d'une foule nombreuse, regagnera triomphalement son village d'Nkamba dévasté et incendié par les soldats. Papa Simon Kimbangu 9 ans na mabele mendenge omoni balingi yango na bulanketi mpona kolakisa bino ke ye wana mobimba na ye abimaki na mabele na ntina ete solo ya tata nzambe ekomonanaka pamba te lokuta eza lokuta solo ezali solo yango na batata mpe bamama sikoyo tomona liboso ya ndako kilongo wana ezali bamembre ya conseil écuménique des églises comité exécutif ekinaki na Nkamba na 86 bango nyonso bakotaki na kilongo orke esika wana ezali esika centre nzoto balongolaki na Lubumbashi bakotia yango wana mingi awa ata centre yake toyebaka te metala bamindele bauti na 4 coins du monde sapato longi na makolo bakoti na kati ese bango bazangi mayele badoctorat bebo secrétaire général conseil écuménique des églises même directeur de cabinet à papa azalaki wana bango banso bakotaki mpona kotala mpo basimba ecercueil to nzoto ya papa Simon Kimbangu. Mwindo akokoma mundele, mundele akokoma mwindo. Papa Simon Kimbangu akolobaki na Banasanda, papa dialungana ye wana azokopesa au revoir tola na nanu ndinga sur la secrétaire générale conseil écuménique. La route est ouverte. Next time. Merci, merci, merci. Au revoir, au revoir. Bon. Prions. On va faire la prière. Tusamba. Munkumba se ye mwana velela. Tulombele kwange tata nzambi. Ngeye kutulunda nga mnthangu za onso. Unangeze yimbaye kama baiki munshia mputu. Vumna bifulu ingolo zange tata nzambi. Wao bakotele kumbanza. Tangu yifweni muvambana. Yetu tuvambana ndikuvambana yetu. Nanzila bakwenda vitantu babalana kunema sumbule vonza bike bakale pi sambu yonkuma tulombele unankumba ngese mwani mwana bele. Amen. Amen. Dr. Mariate, Faites un bon voyage. merci, merci. Au chef spirituel, nous reverrons demain. D'accord. Batata pe ba maman ba mindele ya conseil écuménique des églises bango na bazongi sikoyo tomoni mokili mobimba bakoya kotala nani koya kotala tata Simon Kimbangu na mboka na ye lelo oyo tozali kokoba kaka omoni tokubanda nano na mokili na biso mwindo kokoma mundele kokoma mwindo nani andimaki ke mutu mwindo kozala colonel général major
grade ya suka ezalaki nini premier sergent major. Nani akoka oyeba ke motu mwindo akoma chef de l'état lelo oyo ndenge tozomona bililingi tobandi nanu na mokili na biso ava tokende na Angola epi tokende na Brazzaville wana ezalaki 25e anniversaire ya indépendance na biso. Roi Baudouin mingi bajene boyebaki roi Baudouin te asi akufa bokomona ye. Roi Baudouin aye kotala mokili mwa biso ye wana azali koya elongo moko na président ya ntango wana président Mobutu oyo ezali ndenge tata Simon Kimbangu toza kolakisa ndenge tata Simon Kimbangu azali nani mwindo akokoma mundele akokoma mwindo na ntango ya bakoko na biso nani andimaka motu mwindo azala na wonder ndenge peut-être batukutuku bomema na bino batukutuku mais oyo ezali nini likambo oyo Simon Kimbangu alobaki ke mwindo akokoma mundele akokoma mwindo. Roi Baudouin atelemi ye wana na président na biso ezali miracle mingi basiko bokomona ke bon ezali kaka likambo ya pamba mais ezali miracle tuna bakoko na biso moto mwindo azalaki nani tuna bakoko na biso ndenge nini ezali kosalema ke na butu okomona bato bakokanga bino bapesi minda makasi allez il faut kima na kisangani bazolo bato kwa mais moto mwindo azalaki na ntina moko te mais lelo moto mwindo mokonzi Simon Kimbangu alobaki yango alobi bowumbu ekosila biso mei nde tokomema mokili na biso. Baudouin premier roi de Belge ntango wana ye moto azali patron ye moto azali kodirige mokili oyo Congo ya bango Congo belge mais sikoyo tokomi à l'égalité. Nani alobaki ndenge wana miracle ya Simon Kimbangu mpona koloba na bokuse mayemalekaki nani oyo na ntango wana bapolitisien ya ntango wana ya 60 oyo azalaki na armée mpo babengana bamindele ezala na Congo Brazza non makambo malekaki ndenge nini toyebi makambo ya le 4 janvier toyebi makambo malekaki na le 30 après le 30 juin mondele ye moko akangi bisaka abosani mama abosani mwana biso zolobaka mama eloba madame ye wana na nzela ya beach fima akati ngambo mais bokimi eloko nini o toyebi te voiture baza koteka yango na 150 francs soki mbongo ezali te akamati mungu atina na moteur abwaki voiture. Papa Diangenda ntango akendaki na Israël alekilaki na Belgique avant akutana na Paul Henri Spaak premier ministre atunaka directeur na ye ya cabinet alobi patron ye directeur ya cabinet yo Joseph yo motokomi patron non bon baseki nano atuni directeur ya cabinet bokimaki nini ndenge botikaki Léopoldville bokimaki alobi bon Joseph yo yebi yango biso tomonaki mabele elingani mabele ezali koningana bato baza kobengana biso masasi eze kobeta yango wana tobosanaki madame tobosanaki meme bana tokati mbangu na Brazzaville awa biso toseki orke awa tozalaki na armée de libération te lokola FNLA lokola MPLA lokola UNITA non eloko ebenganaki bango biso moko bato mwindo toyebi yango te orke ezalaki nguya ya tata Molimo Monsanto ndenge alobaki ete mwindo akokoma mundele akokoma mwindo. Roi Baudouin égal na président na biso omona yango wapi ezali makambo oyo moto mwindo ya ntango wana akokaki kolota ndoto te nalobaki bien na 1950 Papa Diangenda akutanaka mbala liboso na Mobutu na 1950 na Kananga ye azalaki caporal nini caporal Papa Diangenda azalaki na secrétariat gouverneur alo basalaki mutualité ezali benyema elingi koloba nini baoyo bazali bakasai te po ete soko likambo ekweli moto bakoka kosangana kosalaka bacotisation. Alors mpona kosala bacotisation balobi il faut bopona moto moko ya kozala secrétaire comptable bake kopona nani zwa caporal Mobutu bon ye caporal Mobutu président na ye ya mutuelle nani Papa Diangenda ye na camp oyo ya basoda bon ka ya ba évoluer ezalaki l'autre côté donc mikolo nyonso il faut ya kopesa rapport na ye président ya mutuelle Benyemai baluba bayebi yango te Benyemai po ete
bakosala soko moto akweli likambo babongisa yango wana nde ayebaki histoire ya lingomba. Epuis nalobaki na ntango wana bato mingi bajeune boyebi te tika na toyebisa bino pamba te bino botalaka kobina na ntango ya kala omoni bakulutu na bino wana ya biso wana basoda ya kala lokola na babar bana hotel ya bamindele moto mwindo okokota te moto mwindo mayele ndenge papa ndenge nalobaki antoka na kindoki champion du monde okomona na pokwa boyo lokola papa Charles azali wana cameraman na pokwa akomi mundele akomi baron Charlie be okomona mundele be lokola bafutaka biloko te basinyaka basheke okomona na tongo lobi me baron Charlie nani nzoka nde ezali moto mwindo caporal mulumba akomi baron Charlie. Alors okomona kona bazali koenregistre mingi bamanka tozoloba na bino bajeune pa bate makambo na boyebaka yango te. Papa Diangenda tika koloba lango lobi tala botika makambo wana oyebi te tata na nga alobaki mokolo mosusu tokozala na bonsomi bokozala bakolonial bia Joseph tika makambo na pamba Joseph biso kutu liboso ya ndaka mundele sokozoleka boyo okoka katula chifulu elingi koloba nini longola ekoti baluba bayebi yango très bien. Alors biso ngai sergent major ou bien ngai caporal naki nozala chef de non ça ne va pas nakanisi makambo wana malikaki nyonso wana emonanaki ete bokonzi oyo ezali ya biso na kosenga réalisation atika pamba te na kati fete ezo continuer po baninga na biso baleke bayoka pe mongongo ya roi Baudouin aza koloba ngo ndenge nini pamba te ezali siko tozomona kaka ezali c'est normal mais tuna batata na bamama na bino bamona pasi na baflamand po bamona ke lelo oyo moto mwindo atelemi ebonga moko na roi bakomi bacollègue non Simon Kimbangu alobaki yango tozokolakisa bino bililingi mpona propagande te mpona kolakisa ete moto mwindo oti mosika tala Simon Kimbangu oyo azwaki likambo yango tala ndenge bakundolaki nzoto na ye donc bazoconsidere moto pamba te nzambe na ekeke inso aponaka tindaka moto po ete akoka kolongola biso na molili ya mwindo ya ndoki ya magie ya masumu oyo ezozongisa biso nsima lelo oyo tozokoseka na biso me toyeba ete ezali 4e génération suka ya likambo roi Baudouin ayawa roi Baudouin atelema collègue na ye président moto mwindo likambo yango euti wapi batata bomoni papa Diangenda wana na mama azalaki invité banganga nzambe mpe bazalaki invité tokomona mpe cardinal Malulu azalaki wana monseigneur Bokeleala azalaki wana et puis la tango ya yo moto mwindo ozala monseigneur yo moto mwindo ozala cardinal batindi yo nazobaka sur le plan politique te même sur le plan religieux moto mwindo asuki kaka monsieur l'abbé osuki na okaka monsieur l'abbé batindi yo ozala monseigneur mais sikoyo okomona cardinal nani moto mwindo monseigneur Bokeleala nani moto mwindo oyo azoloba président Mobutu wana telemi lokola chef de l'état na tango avant le 30 juin 1960 bakoko na biso tuna est-ce que bakozana na idée que un jour moto mwindo atelema pe azala lokola roi atelema lokola président jamais secret utaki wapi na Simon Kimbangu bon siko moto oyo apesaki bomoi na ye sacrifice vie na ye mobimba topesi ye lokumu nini biso zali bakimbangiste alobi bolingo mibeko mpe bisala eske tozali kotosa lelo mpe nde suka ya makambo toza kokenda ekeke ya mine tala wana monseigneur Bokeleale ye mpe asa kufa mingi bazali wana basi bakenda na bango mais monseigneur na tango avant flama yo moto mwindo yo konoza monseigneur yo passer kuta pamba pasi yo kana mongongo ya roi Baudouin. Se sont mis d'accord, je cite, afin de promouvoir le progrès social et économique des États ACP et le bien-être de leur population par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la reconnaissance du rôle de la femme, l'épanouissement des capacités humaines dans le respect de leur dignité. Cette affirmation commune de la dimension humaine du développement me paraît un élément fondamental de la tâche conjointe
que nous nous sommes assignés, ainsi qu'à l'amitié entre nos deux peuples et à la santé du président et de Madame Mobutu. Batata pe ba mama. Mutu mwindu na mundele chin balobi roi. Ba jeune asika bozo comprendre te. Tuna batata pe ba koko na bino. Bozo ka meme ba hymne zeko bet. Na tangwa na yo mutu mwindu yo. Makak. Mais mutu atomboli aussi mon kimbangu pamba te. Ba yeko pesa indépendance pamba te. Ba kima kiko kima. Mutu mwindu na mundele na mesa orke bar ya mutu mwindu kutala cardinal malula nana ndimaki ke mesela be okoma cardinal soko Simon Kimbangu te ne yango tsulo ba mwindu kokoma mundele okoma mwindu batata pe ba mama siko tokena na Angola siko tokomi na Angola na golf tokena pe komona Dos Santos pamba te tokokanisa makambo nyonso elobamaki kako na mokina biso papa komaki président Dos Santos atindelaki avion personnel pour kosenga nani mokonjabule papa Simon papa Jalungana kiangenda kuntima akenda kutala ye batata pe ba maman et puis kanisa nano elombe mwana mama kimwelo kiawanga matina voiture officielle mwindo kokoma mundele ba motard liboso nakaisi papa sodo ko utia volume bayo ka ba motard ndenge ezoko panza nzela longola mwana Simon Kimbangu zakoya église Kimbangu somona qui passe au banyokola qui tata au banyokola qui ba maman 37 000 familles déportées 150 000 morts dans la siko ekomi honneur andingwana mwana Simon Kimbangu tikela yenzela batukutuku memaka président Dos Santos lobi avion personnel tindi na mokonja bule ba montar na lobi bokenda ko escorter ye na lingi okutana na eto solola lelo tozali na Angola siko Angola pe Bonsomi Angola. Tokeleki na Franketi. C'est en novembre 73 ou 74. Date koyao. Batu ya FNL bazo kotindika voiture ya papa ikangama kina potopoto. Siko batindiki papa sengi mama pesa mbongo na pesa wango lobi te. Tokozwa mbongo te bolingini na lobi papa passe minga lobi bokozwa Bonsomi swamaki. Pour un geste moqué, il y a bana batindika ki voiture ya papa. Allez, kona gouvernement, kona Kaitano Ekwe, allez. Bonsoir. Siko Botala. Président de la République d'Angola nani Dos Santos. Bogotala siko ndenge ko yamba papa wana zeno na salle d'attente. Ambassadeur pe azaliwana, suite ya papa ezaliwana, suite pe ambassadeur ezaliwana. Bokomona mwa tango moke. Ako papa ako telema pona okutana na président Dos Santos Angola oyo bazoka mata fungola kadena bakangi monoko na mutu mwindo mesikoyo nani président Dos Santos ezalaki neto Dos Santos tala yewana sikoyo président Dos Santos na papa akopesa yembote totiki bino boyoka na ambiance wana papa matisila bango volume. Mais je suis chez moi. Le soir, il fait la brise. Malgré la journée, il fait chaud, mais le soir, il fait la brise. Oui, c'est Oh. C'est magnifique. Vous êtes arrivé ce matin. C'est bon. Je vous remercie, c'est grâce à vous. Vous avez eu déjà des entretiens avec votre responsable? Évidemment,
vos collaborateurs directs. Nous avons eu un entretien très fructueux. Je sais très bien que vous avez déjà rendu compte parce qu'il faut dans leur travail. Il faut être rapide. Comment vous trouvez la communauté? Très bien. Malgré que je ne suis pas encore rentré en profondeur avec eux, mais je pense bien que le petit moment que nous avons eu semble être très important, très intéressant. On dirait qu'ils n'ont rien à me reprocher, ni moi non plus. Ni au gouvernement, j'espère. Ah non, ils n'ont aucun problème avec le gouvernement. Ils vivent vraiment dans la plus absolue. Merci. ntango wana bato nyonso babimi batikali kaka président bango mibale baza kosolola oyo basuite baza komelaka mwa sucré mpona kolakisa ete atunaki boni omoni lingomba o malamu boni na leta problème même na gouvernement problème ezali te omoni président dos Santos na papa Diengenda na délégation baza kosolola na Angola tuna baangolais na ntango wana mpasi oyo baza komona na portugais yo moto mwindu yo epuis na bango na ville ya Angola na cité qu'on ezali kaka bidonville yo bakenda kolonga okende otonga penepene ya ville lelo mokonzi ya mboka ya Angola nani moto mwindu lelo président dos Santos wana basilisi masolo papa lokola azalaki mobengami ya président ya république akozonga na golf kuna na golf akozwa mwa ntango moke ya kosolola na bandimi na tongo nsima ngo akozwa pepo avion personnel jet personnel ya président dos Santos ekozongisa ye awa na Kinshasa wana ezali golf kuna na Angola na Luanda e papa audience esilaki na butu yango wana papa azokokota na golf azokopesa mpe bandimi nyonso basepeli mbote na tongo ya kozonga yango wana papa Diengenda abimi mpona kopesa bato nyonso mbote lokola tongo etani toza na golf wana na Luanda na Angola avant akenda na kozwa pepo akosolola na bandimi bokotala mwa moke likambo akoloba na bango na kasaki zaki soko na mémoire dernier voyage ya papa na Luanda on ezaki na mois de novembre 1990 na ebita après 90 suka kende su na Angola na kasi peut-être suka mais liloba suka koloba na bango ekozala bokoyoka yango akoloba bango na Kikongo tala ndenga zoko pesa bandimi nyonso mbote mais siko na tongo nyonso il faut qu'il appelle na ministère de la culture et puis na Anna Maria pour na kotala bokoko na bango donc ezali musée moko ya bokoko oyo ya banani ya bangolais omoni kona bazali na musée mobimba anthropologique oyo elakisi histoire bokoko ya peuple angolais malamu mpe biso tozali na yango awa ezali esika moko ya monene bainvitaki papa kende otala babeti mpe bamusike basikulu na bango wana ezali ville ya Luanda papa akekona toujours motorisé bamotard baza komema ye pamba te mwana Simon Kimbangu papa Diengenda kuntima mokonzi ya bule et il faut basécuriser ye pamba te tatana amoni pasi mingi e mwanani ya solo ke nzambe akosaka te mwindo okoma mundele okoma mwindo yoka bamotard ndenge ezokopanza nzela parmi bamotard mwana mwasi azali wana okoyeba te azali mwana mwasi mais soki aza kopanzela nzela mais okondima te tozali na Angola tozali na Luanda tokeko na musée ya anthropologie esika mama oyo ayaka na nkamba mpe mama Anna Maria akoyamba papa na groupe nyonso ya bakonzi na ministre affaires étrangères azalaki penepene ya papa ti aye kotika na avion bokolanda mpe interview papa akordaki na la presse angolaise na aéroport ya Luanda mwindu akokoma mundele akokoma mwindu Simon Kimbangu akosaki te indépendance makukwa matatu le 3 Congo yango ndeke mokili mobimba Simon Kimbangu amonelaki biso nyonso patala ye wana na mama Anna Maria na ministre ya culture na ministre ya affaires étrangères oyo azalaki nzinga na papa ti aye kotika ye wana ministre ya affaires étrangères ti atika wana ambassadeur omona ezali
esika moko ya bokoko. Ah, biso tolinga koyoka bokoko te. Même nzambe tolinga nzambe ya bakoko te. Même histoire ya bakoko tolingi yango te kaka ya poto ya Belgique ya Espagne. Ndenge ni tokokoyeba solo esika likambo ya tata nzambe ezali pe misala tata nzambe ndenge kosalema. Batata pe bamama malamu totia nzambe na esika na ye. Tolana na ambiance na maloba ya mama Anna Maria kona na miso ya anthropologie to bokoko ya peuple angolais. ndanga batu visidi bamwini esaluki tusalaga tunulombele batata yebo mama beto batu baluvuvavu beto batu baluvuvo nzambi buna ukayisa buvanza ukafila mfumu Yesu bambasi bawo kusunonke boganza luvuvavu Obuhulu kinyina kongola Mujamudelu kumulu kondolo Beto babingi fwetu tena Mulibundu Tuamana kalengindu ya imusi kapasiko Luvuwatu lukotele mkwangola Idi adudu Badutangiri kananzami Bonso butuwili kwa tupa feti Mambo mayetele zono muna yoe Beto mana tukala yintima wa humosi nutuma kulwa Ndanga mpaka fetu nisira jo kabulu mwana go Papa wele kwani ebena vile kalukarira kakimu yitane Bwambi Beto mana tukala kasa tuma mote Mana tufuka mango tunopira Esefre nzabi wili sabu geto Lufwa tutonji bala kotra mwansiangola Kasi kalupikila kama hapu maikova Ubo bantu ba onsu no kufufu kwa beno Ekiti nsoni kikuonda kwa nzabi no Unaweza kuona mtu mpasa kwenye mdomoni kala mwini tuzoko. Batu watu sidi de fungu. Ba mwini ko pakibangise batu wangu sababu fungu. Kaba kuna gangi mamimiko. Masumu masumu mena. Kansi mumwana ko ekala kimbangise bukaga ikali mone kako. Ebe moni bugabuna ntimami kiesi. Kadi mwinifo bantu batu visidi Bona lukala kono nakapo Rambala tuma huizana Bona lufuka kaka ale Angole ya gonzo numbe yuvuva manikwani Pelu nene diapo Bantu batu sidi de vuvu Sempre bantu batu sidi de vuvu Bako tutumende mona Kontumutele kama mfundumu kimoski kon leda Wonu kikivo me mfunzansi wafutu bake ngidu baka avion kizi baka kono mono ngiza mawonso no mabawu bubu fyo tusidi sibizu kumbaka ngere dia lewri kami mam de to vila kali mutela de to vila kane bo kide ko kesi ko idi adido sempre nella chiesa kipeni mfunza to baleni lo kutovisa Mutu andono kwa ikatuka Talampasi Talampasi mundoya mbazotu mwa Afrika Niku wizidi Ufoku na kutuwa na kutakala Mabu mabatasonga mutele kizumu songa badobe Gana kudio nsako jayene ya kutanguza kapule Lede ya kama Tarabango kubawa onda nanga Tarabango mandobe Madungulu, madungu Jadi Bobo wulu jeki angola betu tubuidio Bokena ko nzatu wadugane nkairugo
ebe mbote tato makala zola kopi wana lutura kaka zola en tout cas sur le territoire de Sabodo c'est vrai Mamadou Dere Lengue Gis moi aussi je suis là pour réseau sur le Hongrie comme que zola pour que kala kala ni zola ngatu wizini ke pinga mambo ka kuze yawo kansi bubu wulu kiki ndamu za wonso no papa de ko nda yirge boy ki fati yirge na boy ki fati ya gina pasi wolu ko mo la fota bubu wulu ki ko angola ngena ki bitato on bois le vouvamu nous t'attend au bois car on a vu qui m'a vu pour itala on toto kiari kimbaki kuma kadi mutala magata mawoso na makaliyeni basi tukabidi debiti nzoza woso za wofwa nzila za woso za wofwa byangu bya woso ni bya wofwa ntantangu bya kolokona tungu le mimabina sabta kingi idiado zola na pati zola lulu ni siku sadilamio salege maman nakanisi sikoyo de réalisation papa alobi d'abord nini avant bapesa biso bande de départ alobi ya solo toya wapamba te tobengami na mokonzi papa abetisi te alobi te toyokani soki toyokani makambo oyo nayebisaki bino lobi ya Joël elingi oloba Joël chapitre 3 ekosalema Joël alobaki nini molimo mosantu kokitela mwana moko bana na bino ya mibali bakosakola ya basi bakosakola bana mibali matangomba bakosakola pe bokosala makambo oyo nano na mokili te lelo tana portable ozali na yango ozwi kaka bofini bo ozosola moninga na aza na Washington bien na URSS mais eloko nini oyo okosala oyo mondele asali nano te mais Joël alobi ekosalema yango na papa diangenda alobi na bango boye likambo wana ekosalema mais toyokana mondimi nyonso azali mondimi bolingo eza na yo tosa mibeko salela tata nzambe misala bokomona yango alobi mokili mobimba ekoya kotala biso en tout cas soko totosi te ekozala pasi bakobeta biso mabanga pamba te mokolo wana bakoya koluka yo pamba te likabo oyo nzambe apesaka na bayuda bokonzi wana elongwako na ntango nkolo yesu nzoto mpe na molimo ekabwanaki aye kopesela yango biso papa bendi matoyi ete malamu tozala na boyokani po ete kimia eza na ngola pamba te soki tozali kaka na boyokani tofukami kimia ye tala lelomba mboka ekomi matiti bapoko bukala bituma bato kokufa mpo na nini bozangi boyokani or ke moto aza na pouvoir ya kotia kimia ezali mondimi yango na lelo batata mpe bamama ata tozo kokanga mokili boyo fote na ngai na yo mondimi tozali kosala mosala na biso ndenge esengeli te ya bondimi na ngai na yo tozo kosala mosala yango te tokomi kaka kotonga kofinga na masumu tokamati soloka tokangi yango lokola cravate kindoki maji nyonso nsima yango tozolola pasi mpo na nini yango nalobi lisusu ete soki boyokeli ngai mwa ntango moke tokomona bisengo soki boyokeli ngai te en tout cas mayema koyela bino ekozala pasi eske papa Simon Kimbangu ayaki na moke mpona tomona pasi te papa Diangenda azali nde koteya totika mabe mpo ete bomengo ekoka kozongela biso nzambe apesi biso manso me tika ete biso manso tokosalela ye totonda ye totala sikoyo bozongi ya papa ndenge azopesa revoir na bandimi wana na golf tina aéroport tina interview tia kozwa pepo tia okoma na mboka Kinshasa avant tokenda mpe kotala soki bokonzi yango mpe na Braza ezali mpe ndenge moko tolanda sikoyo bozongi ya papa kouta Luanda awa tia wana Kinshasa.
Luanda tango papa okoma yango kaka bobeta l'aéroport tango papa okenda Brazzaville yango kaka donc nayebi te lelo papa alingi kotika golf kona na Luanda mpona koya na aéroport liloba suka alobaki ete soki otali bililingi na televizio na poto ndenge balakisaka Afrique na mawa kaka bibembe bato koswana bato kobomana makambo ya ndenge na ndenge ya soni mokolo nini biso bato mwindu tokotombola lokumu na biso tolingana yango wana papa aza kolaka bandimi ya Luanda pamba te alobi nayelaki mpenza bino te nayaki leta moto abengaki ngai président atindelaki ngai mpe mpo na ye moko omoni mpo papa alongwa na Luanda wana na golf etumba baprotocole dépassé pamba te bato basilaki koposa ya papa te asimbaki ata bango te omoni ndenge baza komeme directement na voiture pasi mwana ya papa Simon Kimbangu papa Diangenda Kuntima ye wana aza kolongwa sikoyo na Luanda kona tokokoma na aéroport bamosusu baza kozela banani bajournaliste nde bokoyoka ndenge papa akopesa bango baréponse pamba te bajournaliste ntango bamosala na bango lokola papa azalaki invité ya gouvernement invité ya président ya république il faut batune oyelaki nini na makambo nyonso ya politike na ya nini nyonso oyo bajournaliste bazalaka makambo kotika te bazwaki mpenza papa ntango okomona mwana mbengo ndenge tata pekepeke aza koloba baréponse nini aza kopesa wana sikoyo papa atiki golf na kati ezalaki voyage na ya suka à moins que na mémoire na ngai ebosana te ezalaki na novembre 90 pamba te na ba 91 abimaki lisusu te ye wana aza kotika golf soka nde au revoir batika komona ye wana nde suka pamba te atikaki biso na 92 na 91 mobimba ezalaki mpasi basurveillant omoni bana nyonso ya quartier nani wana mwana Simon Kimbangu ndenge balobaka kikongo kinganga se mwa kifumu tumbwa bamotari mpe bazali wana botikela mwana Simon Kimbangu nzela nzambe solo azali sezolo nani akoyeba makambo oyo na 21 pasi konyokwama ebele ya makila eze kotanga lelo oyo mwindo akomi mundele akomi mwindu ministre affaires étrangères wana ayambi papa na aéroport sikoyo bakomi na salon d'honneur ozali salon présidentiel omoni ezali kutu na drapeau wana mais sikoyo nani ake kovanda wana papa Diangenda mwindo akokoma mundele akokoma mwindu mokili oyo ya biso mokili ya bakoko ya biso omoni ministre affaires étrangères ti papa Diangenda na kati na maman avant que bajournaliste baya kopompe bakestion pamba te bango bazangisaka te bino nyonso boyokaka lopoto na français bokolanda baréponse oyo papa apesaki bango tolanda ambiance kona na salon d'honneur ya aéroport Agostino Neto na Luanda ndenge bajournaliste bakoya mpona kopose bapapa mituna bino moko bokolanda na ndenge mituna bakopesa ye na ndenge papa Diangenda azali koyanola na makambo manso maze koleka na Angola na boyokani entre les deux pays tolanda. Esteve reunido com o camarada presidente José Eduardo dos Santos e certamente que recebeu informações sobre o processo de paz em Angola. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o plano de paz elaborado do governo de Angola. Mes chers amis, tout d'abord, je vous remercie. Meus queridos amigos, eu começo por vos agradecer. Votre question semble être peu pertinente. A vossa questão é muito pertinente. C'était normal, le président normalmente o presidente dos Santos suit de très près mes activités religieuses. Interpretado as minhas questões religiosas. Il sait très très bien, et le peuple angolais, je peux l'affirmer, que moi je suis homme de la paix. Eu sou homem da paz. Donc si le président a voulu à ce qu'il me voie, ce n'est que pour que je puisse renforcer ma position, pour que je puisse parler à travers le peuple qui me suit, la paix. Sobre o processo da paz, sobre a paz concretamente em Angola. Parce que cette paix, nous devons renforcer porque com esta paz vai nos pour que reforçar, vraiment
tous les peuples de ce pays puissent vivre dans la paix la para plus que absolue. este povo todo em geral, o angolano, possa viver na paz. Donc c'est ça qui a fait l'objet de nos entretiens. Foi o ponto primordial do nosso encontro tido com Sua Excelência, o camarada Presidente dos Santos. Sabemos igualmente que a Igreja Quimbanguista tem já uma posição de destaque Nós somos bem informés que a Igreja Quimbanguista a déjà une position de destaque no Zaire. na República do Zaire. Será que a Igreja Quimbanguista já tentou persuadir Est-ce que l'Église Quimbanguiste a tenté déjà une fois o gouvernement zaïrois persuadido o governo zairense para que cesse o seu apoio à UNITA? para que cesse de donner tout l'appui militaire à l'UNITA? Vous savez, c'est une question qui semble être Vocês têm conhecimento que très intéressante aussi. essa questão é muito importante. Moi, quand je parle souvent publiquement. Je n'ai jamais caché mes impressions. Et au moment où je parle, il y a beaucoup d'autorités qui sont présentes. Je pense bien que je ne détermine pas, voilà, une telle personne bien indiquée. Je parle pour lui dire, mais pourquoi vous ne participez pas à la paix de l'Angola? Ça, je ne le fais pas. Je parle publiquement et nous avons des autorités zaïroises qui viennent et qui écoutent au moment où je suis en train de parler à nos fidèles. Sinon, une catégorie spéciale des autorités que je parle toucher pour ce problème, je me suis toujours considéré un peu, on dirait, indigne. Mais je sais très bien qu'entre elles, les autorités, après avoir parlé, eh bien, les autres qui m'ont écouté transmettent le message qu'ils ont capté de moi. Donc c'est dans ce sens-là que moi je travaille. Et quand une autorité, bien sûr, a besoin de mon petit concours spirituel, c'est dans ce sens-là que je leur parle. Voilà, nous devons chercher par tous les moyens de mettre la paix dans le grand pays de l'Angola. De apelar pela paz, e concretamente no caso de Angola, eu tudo farei para Angola. E já em termos, digamos, mais religiosos, considera a atividade considera a atividade da Igreja Quimbanguista em Angola satisfatória? Considera a atividade da Igreja Quimbanguista em Angola como evolutiva? Je crois que jusqu'à présent, je n'ai rien à me reprocher. Je pense que até o momento não tem nada a dizer s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, les houvesse algo autorités que qui não sont marchasse présentes bem no seio m'auraient da déjà dit que igreja, voilà, l'Église concretamente as autoridades travaille locais já me teriam dans une position négative. E também, concretamente, as autoridades eclesiásticas minhas já teriam me informado. Mais les autorités angolaises ne leur reprochent rien parce que j'ai entendu ça de mes propres oreilles. Même le président hier, dans sa première réaction, quand je lui ai demandé si tout va très bien. É positiva, vai muito bem. E digamos, num âmbito mais genérico, considera os princípios que norteiam a Igreja Quimbanguista como sendo perfeitamente adaptáveis à realidade africana? Au terme général, son éminence considère la éthique quimbanguiste, les principes quimbanguistes sont même très adaptés à la réalité de la communauté, de la société angolaise, africaine. Je pense bien que ce soit en Angola, que ce soit au Zaïre, au Congo, partout où l'église Kimbangi se trouve installée, les principes sont suivis vraiment, je dirais, à la lettre. Engajado, os princípios quimbanguistas estão nos princípios e métodos quimbanguistas e por isso cumprem com os deveres e as obrigações de qualquer tipo de governo. De certeza. Sua Eminência, a Igreja Quimbanguista é a primeira igreja africana que está evangelizando da África para a Europa. Evangelize a partir da África e l'autre continent, concrètement en Europe. E nós sabemos que muitas igrejas na Europa estão em crise. Nous connaissons aussi que des autres églises, à ce moment, ils se trouvent en crise. Há pouca participação, fraca participação do povo. Il n'y a pas de participation, principalmente da juventude. Surtout des jeunes au sein de cette église. Eu gostaria de saber como está a aceitação da Igreja Quimbanguista, sendo uma igreja africana, pelos europeus. Je pose une question. Comment la réception de l'église quimbanguiste au sein de l'autre continent, l'Europe, l'Asie, l'Australie? Vous savez,
je voudrais vous dire quelque chose. Nous composons une institution nègre. N'oubliez pas ça. Nós estamos a dirigir uma instituição africana, negra. Si nous avons connu beaucoup de difficultés parce que nos colonisateurs n'ont pas avalé ça, parce que c'était considéré comme un mouvement xénophobe. Nos interpretaram mal. E no surgimento do quimbanguismo foram lançadas muitas campanhas para a sua deformação. C'est comme ça considerando-nos como um movimento xenobófilo. Le quimbanguisme est né dans les Zaïre, eh bien, ça a connu beaucoup de difficultés à cause de cette xénophobie. Por causa desta má interpretação sobre o quimbanguismo. Et les Angolais, les Portugais, qui étaient les responsables de l'Angola, ne pouvaient pas accepter l'église quimbanguiste, comme les Congo français. Même les Français. Igualmente, na República do Zaïre, os belgas não aceitaram, como na República Popular do Congo, os franceses também não aceitaram o quimbanguismo. Eh bien, les quimbanguistes ont connu les mêmes difficultés que celles que nous avons connues dès le début. Quer dizer que o quimbanguismo conheceu as mesmas dificuldades em todas as áreas onde se quer instalar. Mais ce qui est arrivé, c'était drôle. Le 24 décembre 1959, quand le gouvernement belge a reconnu notre église, eh bien, quando o governo belga, 59, quando o governo zairense reconheceu a nossa igreja, eh bien, belga. Alors, les Français, automatiquement, ils ont reconnu notre église. Les Portugais, jusqu'à le 17 février 1975. Les Portugais, ils ont continué à persécuter nos gens depuis le 17 février 1975. Je me souviens encore très bien. Cette date de dernière persécution. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, vous arrivez en France, notre église est reconnue officiellement par le gouvernement portugais. Et nous avons beaucoup de Portugais qui sont quimbanguistes. Et chez les Français, la même chose. Nous avons des Français qui sont quimbanguistes. En Belgique, nous avons des Belges qui sont quimbanguistes. Et en Espagne, nous avons notre église bien installée là-bas. Nous avons beaucoup de Blancs qui sont quimbanguistes. Vous arrivez en Suisse, tous les pays d'Europe. Malgré ça coûte. Pourquoi ça coûte? Parce que c'est un mouvement noir. Alors, aller s'adhérer à un mouvement nègre, ce n'est pas facile. A realidade é essa, que o quimbanguismo hoje é uma realidade. Mais je suis sûr et certain, avec la lire où je vois les choses, je pense que nous allons connaître une impulsion incroyable, vraie de la part de l'homme blanc. A igreja quimbanguista será uma realidade em todos os continentes. Eu queria voltar ainda sobre o processo de paz em Angola. Mon part, je voudrais parler encore de la paix en Angola. Sua Excelência, leva daqui da Angola, das autoridades angolanas, alguma mensagem concreta para alguma comunidade zairense ou, digamos, até parte de algumas autoridades até zairense, não só em termos de comunidade religiosa. Se leva daqui da Angola alguma mensagem concreta no processo da paz em Angola, no quadro da paz em Angola? Qu'est-ce que vous avez dit à la République de Zaïre pour cet engagement? C'est-à-dire, je ne voudrais pas déborder mes limites. Je ne suis pas politicien et je ne voudrais pas m'y mêler. Parce que je vais, alors à partir de ce moment-là, je vais provoquer une position qui ne sera pas tellement en notre faveur. Parce qu'on va me prendre, on va me interpréter les intentions que je n'aurai jamais. A falar de uma maneira dispersada, eles vão me interpretar mal. C'est pour cela que je voudrais vraiment me limiter dans ma position. Eu quero me limitar sobre a minha posição, o que eu poderei fazer. Não quero prometer nada. Como religioso que é, considera que as autoridades religiosas, as entidades religiosas, são as mais indicadas para a mediação de conflitos armados, quer internos, quer regionais? Notre point de vue, est-ce que dans le monde entier, considère que les autorités religieuses sont les bonnes porte-parole pour la paix dans le monde entier? Là encore, je voudrais
me mettre en conflit avec les autres confessions religieuses. Vous savez, moi je m'occupe de l'église Kimbanguiste. Si réellement nous sommes les serviteurs de Dieu et que nous lisons valablement les Saintes Écritures, il nous est demandé que c'est nous autres, puisque nous prétendons être les serviteurs de Dieu, le Christ vient au monde, les anges viennent demander aux gens de prévenir aux bergers pour leur dire, eh bien voilà, le Messie est né et il nous apporte la paix. Donc nous devons parler nous tous un même langage. En tant que chrétien, en tant que responsable de l'œuvre que Dieu a bien voulu nous accorder, mais nous confier. Donc de telles responsabilités, franchement, nous devons tous prêcher de la même façon, parce que c'est le même évangile. Le Christ dit, je vous apporte la paix. Donc nous devons tous parler ce langage. E como tal, Cristo nos deu a paz, devemos falar todos pela paz. Se convocassem aqui. Desde que eu cheguei. Eh bien, patata pe ba maman, papa alongi nao na salon d'honneur, abimi libanda mpona kopesa bandimi oyo bakimaki mbangu banda golf te aéroport mbote, epuis ye moko akoyebisa nzembo parceke ntango wana yima wewe nde ezalaki alapa nzembo wana ye moko yoyaka lokito ye moko bapadi ya ngenda abosani na baautorité ye mpona koyebisa miziki ekotele na makila po aza kodirige aza kopesa banor. Jet wana ezali jet moko ya ye moko mei président dos Santos eza na kati donc kitoko na ndenge wana mais atindi yango api atindaki yango na Kinshasa ezwa papa diangenda chose spirituelle Kimbangwise mpe ezongisa ye mais ntango tokokoma mpe na Kinshasa okomona mpe jet mosusu te kasi bateau présidentiel le 5 février au président Sassou atindaki mpe kozwa papa diangenda na délégation ya conseil public des églises. Donc makambo nyonso baza kokenda ndenge papa Simon Kimbangwa alobaki mwindo akokoma mundele mundele akokoma mwindo mokolo ya liboso tokomaka na 75 na mois de février na Angola na décédé so président Mobutu apesaka église po tokenda mpona baportugais batali na aéroport balobi mais banani nani amemi appareil bon balobi bato mwindo balobi jamais wana ezali bakomande ya diasolo balobi jamais ezali bamindele bakoti na kati babombani pamba te kuna na Rwanda tina 75 moto mwindo akozala chauffeur te pamba te soko zwi vola okututa bato donc moto mwindo tozalaki bato te
nebi tozalaki bena donc en portugais aza kolinga te ke moto mwindo amema motuka sino akokoma bato. Alors bamona na 75 DC10 ekiti na Luanda église kimbangiste fanfare na papa bamona ke oyo azali kopilote nani oyo bato mwindo non balobi bon zila kaka ntango avio kozonga po ekumbuka bokotala nani azali kuna ntango amonaki alobi en tout cas les Zaïre vraiment mwindo akomema avion omona yango wapi moto mwindo papa Diengenda ye wana apesi ministre ya affaires étrangères au revoir apesi mpe bajournaliste apesi mpe maman Ana Maria ye wana mona amati na pepo jet ye moko privé ya président dos Santos tala ndenge eza na kati nani wana mwana papa Simon Kimbangu na kombo ya nani ya Simon Kimbangu Molimo Monsanto mwindo akokoma mundele mundele akokoma mwindo sikoyo pepo yango wana elingi komata tokotala ndenge nzela bokolakisa biso yango wana toza na kati ezali donc pepo wana kuna kati ezali na écran ndenge pepo eza kokenda soki bozokenda wapi sa position ya pepo moni wana eza na Afrique esika eza kotalisa ezali automatique même olali bolamuki oyebi ke tozokenda poto eza koindike yo ntango tala mayele ya mundele esika eza kodeplace meme ozali na piste d'atterrissage ntango eza kobaluka ezotala ndenge totali yango mais papa Diengenda alobi oyo tokosala oyo bakotosa bolingo mibeko mpe bisala makambo wana emonana nano na mokili te do tokosala nini ezali makamu isi papa Diengenda tiki Luanda papa Diengenda ye wana na nzela tokotala ndenge nini bokomi na ye bokozala awa na aéroport ya Njili ndenge akoyambama na papa Dialungana Kiangani ye moko akoya kozwa ye ekoyamba ye awa na aéroport ya Njili papa Dialungana Kiangani alobi leki naga kiraki Angola nga moko nakoya koyamba ye wana ezoleka Njili komi na papa Charles bazokomona kaka ndeke nini ezoleka likolo sikoyo nde wana eza la mer et puis tokokoma na aéroport ya Njili oyo esika nini papa Dialungana Kiangani ayaki ye moko mei koyamba ndeko wa ye bolingo ya ndenge wana incroyable mais vrai. Alors na libanda ekozala pe fanfare kimbangiste na bato nde bayambaki ye ti tokotaki na centre d'accueil wana pepo ebandi kokita fleuve Congo yango wana Njili Masina yango wana pepo ya président dos Santos ezongisi mwana ya papa Simon Kimbangu nyonso na 21 na bakoko na biso amonaki pasi nana kokanisa 15 jours makamba ndenge oyo ekozala mwindo kokoma mundele okoma mwindo pilote moto mwindo président moto mwindo cardinal moto mwindo monseigneur moto mwindo nani avant 60 nani azalaki na ide yango mpona koyebisa bino ke basoda ya kala mpona makindokindo tozalaki baspécialiste na po kwa bongo ni mundele po akende kokota meme na bare ya mundele na hotel po alia pamba te c'était interdit moto mwindo konyata meme esika mundele aza kolia te siko tokomi baego likambo nini ya mabe Simon Kimbangu asalaki po tozala na bomengo ndenge oyo tokomi na aéroport ya Njili ambassadeur ya Angola ye wana ye mei asalaki ale retour mpona koya kotika mpe papa Diengenda Kuntima siko nde tokotala ndenge ni papa akokita na aéroport ya Njili epuis na au bas de la passerelle ndenge balobaka papa Dialungana Kiangani ayaki kozila ye ayikozila leki na ye auti Angola kuna uti okutana na bakonzi ya mokili toloba président dos Santos portugais te kasi angolais mwana mboka nzoka nde biso moko tokomi kokama mokili ye wana papa Dialungana Kiangani en personne aye koyamba ndeko wa ye mama bibi mama mvete ye moto kita liboso pamba te mama kita liboso papa alandi ye wana mama aza kokita bo asimbi na passerelle po afukama po apesa papa Dialungana mbote papa pe apesi bambuta ye wana papa Diengenda Kuntima elombe mobali akiti aza kopesa bapilote mbote moni bapilote bato mwindu simango nde akopesa ndeko na ye mbote papa Dialungana bakoyamba mapolo bate leke oye akulutu boni bango wana na aéroport ya Njili mpona kotonda tata nzambe ndenge nini abateli papa Diengenda chef spirituel
maître morceau wana za okita papa te tokenaki mpe na ye na papa banso oyo tozalaki na bango papa sikoyo bazokende na salon d'honneur directement tokenda libanda esika nini fanfare eza kozila na bandi baza kozila mpona kopesa mokonzi ya bule papa yambi outi na mokili ya président dos Santos bakonzi ya leto bazalaki wana mpe bazali kopesa papa mbote kaka na aéroport ya njili mwindo okokoma mundele okoma mwindo Simon Kimbangu lobelaki yango wana omona de la ville mpe azali wana ntango nazalaki nao de la ville te na bandimi yo mosusu bakotaki kuna tomoni na papa Kalonzo mpe namoni ye kuna bango banso baye kozila papa na kati ya aéroport epuis libanda nde tokobima kuna toleki salon d'honneur ti kuna ya libanda esika nini baike ya bato baye kozila papa po ete bamema ye fanfare kimbangiste en forme omboka nkamba ezali kobeta po ete bayamba papa ba motard mpe ya garde civile ezali wana bandimi mpe ya angolais bayaki na bafleur mpona koloba papa merci mingi outi Angola wana omoni batia ya garde civile bango bamotard na bango nde komema mokonzi ya bule ti wapi ti na centre d'accueil kimbongiste epuis nde ya mbiso tokotala ndenge nini mokonzi ya bule akokenda sikoyo makuko matatu touti RDC touti Angola sikoyo bofo kotala mpe République du Congo ntango na République populaire du Congo président Sassou atindaki mpe bato na ye personnel po emema mokonzi ya bule nde tokomona sikoyo tozali na aéroport totala ndenge nini mokonzi ya bule bayambi ye awa na Kinshasa. Tata Madudu Mayanga tukaliweza eloko mosusu asi akufika kayewana papa Nyangenda asatiki biso kasi na bidilingi documentation ezaloko moko monene makambo malikaki na 1986 il y a 20 ans tala tozali komona makambo tolikaki na 1991 tozali komona makambo elikaki na 1985 tozali komona mpona kolakisa bino ke mindele mabe ezali kasi magie na bango ya film ezaloko moko ya kitoko makambo elika kala wana ezali bamotare ya garde civile bazali mpe koescorte papa bisika nyonso tobandaki na Angola tomoni yango awa tomoni yango e na Brazzaville kozala tokomona mpe yango na mwa ntango moke po tosiza tranche na biso lobi mpe bozanga tranche ya biso mosusu te oyo ekouta na Brazzaville ti tokenda na mboka ya Gamboma makambo nini balekaki nzela okomona ndako ya Nzambe mpe oyo bachoral se batongaki yango na sanza moko ndako ya Nzambe mpona baone ya bapigme wana ezali makambo ya lobi lelo ezoluka kaka na biso ete totala na bozongi ya mokonzi ya bule awa na mboka kin epuis ndenge mpe akozwa masuwa mpona kokenda ngambo ya ebale wana tala nzela nyonso boulevard nyonso envahi par les kimbongistes po baye koloba papa oye bolamu papa merci mingi outi na mokili ya dos Santos portugais te kasi moto mwindo pamba te mwindo akokoma mondele akokoma mwindo boulevard lumumba nyonso ezalaki ya bakimbangiste na bakimbangiste bamotard ya garde civile ezali koescorte mwana papa Simon Kimbangu tiangenda kotima malgré kofingama malgré kotiolama ye akofikaka na liloba ya tata Nzambe na monoko na ye ya mbongwana ya bolingo
mibeko mpe misala siko cortège ezokenda ntina kokóma na centre d'accueil esika nini bandimi baike bazalaki mpe mokonzi ya bule nyonso wana ezali kolakisa ete mbongwana ya solo ke tata simon kimbangu makambo alobaki ezokomona abi bokomona bamalali mosusu emonana nano na mokili te lelo sida okomona ntango ezali koya bana mike bakotosa lisusu baboti te lelo tozali komona différence nini na makambo oyo alobaki na oyo tozokomona sikoyo tokoti na centre d'accueil kimbongiste salle de conférence kuna na suka studio organisala golf organisa centre d'accueil bato nyonso basepeli mpona komona ete mokonzi ya bule azongeli bango kouta na mokili ya président dos Santos président ya république angolaise bato nyonso mokonzi ya bule aza koleka bafukami en guise ya respect pamba te bayebi nzambe katikati na bato moto azali nani moto azali nzambe bora te maloba émission ya lobi te oyo papa makambo alobaki na gamboma lobi nde bokolanda yango bora te yango te nakanisi bokolanda bino moko tokomi awa na résidence chenuda esika nini bagarde civile basi bakomi mpona kopesi losako ya suka na mokonzi ya bule ava bazonga na garnison na bango papa akomi touti angola tokomi na mboka biso esika nini bakimbangiste bazali kozela biso esika nini mpe baservice ya sécurité baescortaki mokonzi ya bule ndenge esalaki na angola ndenge mpe esalemi awa tozali donc awa koreki mpe azalaki wana mpona kopesa papa yambi papa auti angola nde na mbisa sikoyo tozwa papa fuma mbanza yono akei omoni wana koreki esengo elekeli bango koleka mpona bokomi bozongi bwa papa diangenda kouta angola esika nini mokonzi ya mokili wana président dos Santos abengaki ye mwindu akokoma mondele akokoma mwindu manso wana ezali nzambe moto alingaki boyo maemanso mazalaki na ntango ya kala nde mazongeli biso sikoyo nde tozala angele papa ye wana alingi azali na salon d'honneur alingi okende na salon d'honneur ya beach ngobila esika nini bamindele ya conseil œcuménique bavandaki papa mpe akokenda na bango na Brazzaville bato badélégation basi bakotaki na kati siko bokomona papa na bayeba yaki na nkamba tomonaki bilingi na nkamba bokomona monseigneur évêque oyo autaki na URSS bosala attention bokomona ye bidon na ye ya 10 litres ma ya nkamba amemaki yango alobi na komema yango na Moscou bokotala ntango azokomata ye moko na bateau présidentiel alobi ye moko oyeba te ki azali monseigneur pamba te wana azakola moni na chemise na pantalon azali simple mais mai ya nkamba un évêque auti na URSS aye mpona conférence ya comité ya comité nini exécutif ya conseil œcuménique exécutif amemi yango wana ezali bateau ya président Sassou 5 février eze kozela mwana Simon Kimbangu na délégation nyonso mpona komema ye wapi na Brazza esika nini délégation nyonso wana na papa bayambamaki na premier ministre Ange Edouard Pungi wana ezali secrétaire général conseil œcuménique Emilio Castro papa azolekisa na bango bakota président ya comité exécutif na bango mosusu atala bato bauti balati bikolo na bikolo bayaki na comité exécutif ya conseil œcuménique des églises bandimaki bangela ntina nkamba mingi bake osukola mingi bazwi babido na bango siku bazokenda mboka ya président Sassou bamona mpe bakimbangiso ya kona donc Nicodime mokonzi évêque ya église orthodoxe russe bango nyonso tala ndenge bazokopesa mbote epe na mokonzi ndenge bazobeta masolo ndenge papa azopesa bango mbo pamba te papa aza kokenda bango nzela moko mais aza kokotisana na bango na bato mwindo akokoma mondele lingomba nini oyo kozamba bapaya ndenge oyo makambo toza komona ofabrike na lingomba lokola ligabro sikoyo komi kojuge église kimbangiste zala na pepe tala ye wana oyo orthodoxe russe ye wana omoni bokomona kozwa bidon na ye azali évêque ya église
tala kozonga sima azobi pesanga ape mama ale bidona ya mai nkamba wana akena yango 10 litres akena yango lokola touriste amemi yango wapi na URSS na Moscou wana ezali bateau présidentiel ya président Sassou bango nyonso wana bazali matakona etikali papa ye moko sikoyo akota mpona ko rejoindre délégation nyonso ezali kuna ye wana mokonzi abule papa Diangenda ye moko na mama tala ndenge azokenda encombreme eza te ye wana azokenda kokota ye moko simplement donc vraiment tala mokonzi ezalaka ndenge wana omoni polele bomonaka meme ntango ezalaka awa bacérémonie ezalaka awa na palais de la nation amemi na saki na ye ase gene te ye wana aza komata na passerelle wana bato bazokomona babi mokonzi wana aza koya wana bakomi na salon d'honneur esika président Sassou avandaka bango mpe bavandi wana tala ndenge bakonzi na biso ya mokili oyo batiaki papa Diangenda lingomba na esika na ye bato elongwe na Kinshasa mpona kokoma na Brazzaville tokotala ndenge bandeko na biso ya Brazzaville bakozala mobilize mpona koyamba papa na délégation fanfare à Kinshasa fanfare à Luanda fanfare à Brazzaville en tout cas l'église kimbangiste mpona fanfare en tout cas komekate pamba te ezali mpenza likambo oyo likambo monene nzambe apesaki tolanda. Ainsi nous partons pour Brazzaville le 12h44 minutes ce lundi 17 mars 1986 où le chef spirituel de l'église kimbangiste conduit personnellement la délégation de la réunion du comité exécutif du conseil du milieu des églises qui sera reçu tantôt par le premier ministre congolais. On est arrivé ce matin de Kamba et puis une forte délégation est déjà partie, mais nous avons la moitié de cette délégation. Plus de 20 personnes traversent maintenant les poules à destination de Brazzaville où ils seront reçus par les autorités congolaises. Parmi ces autorités, nous avons le secrétaire général du Conseil mondial des églises, le docteur Emilio Castro, le président Heinz et le métropolitain russe, bref, une grande délégation que vous avez vue vous-même sur ces images. Maintenant, nous nous dirigeons vers Brazzaville et dans quelques instants, ce sera l'ambiance au beach de Brazzaville. Bobembelo qui vous a parlé à bord du bateau 5 février, le bateau présidentiel de la République populaire du Congo, le bateau du camarade du président Sassou. Et Baléoyo, Isali, Kokabola, les deux capitales du monde, Kinshasa et Brazzaville. Bateau présidentiel, il y a les Okenda, Malembe, alors même Malembe, moi, na Simon Kimbangu, na délégation. Ah, passé à Simon Kimbangu, de le Monani, il faut Yango, Malembe, et Tikali Mokili, Atié, les Sikanaye. Pour être immense, papa utaki kolobakona mala commence wana oyo ya Joël chapitre 3 yango tozali kozila oyo nyonso ezali kaka ba spectacle pamba te likambo ya solo ezali koya pamba te biso ezali 4e génération suka kozonga nsima te nakanisi lobi kozanga makambo papa alobaki na gamboma te kokolanda yango bato balingaka kozonga nsima oyo soki ndenge nini okolanda papa Diangenda à partir ya gamboma awa tozali donc na bateau présidentiel bateau elingi kosemba ete na mwa ntango moke kuna na Brazzaville tala libongo kuna eseyindi bandeko na biso ya bakimbangiste ya Brazzaville batondi wana secrétaire général Emilio Castro na président ya comité exécutif bazoloba mais c'est du jamais vu bakimbangiste baza bato ya ndenge nini oyo lingomba nini akosala makambo lokola oyo elingi bakaka lingomba molimo santo kanda te zuwa te ezali mpona lolendo te daye lolendo babikisa biso pamba te d'ailleurs papa soko lune ozali au saint-homme tout ça d'ailleurs bon alingaka te tala ndenge ambiance na Brazzaville bato nyonso bazali koya na bandenge na bango bafuti bango te eloko moko te esengo pamba te bakutana mopakolami ya tata nzambe papa Diangenda elongo moko na baninga nyonso bauti 5 continents
bayaki kotala papa Dengenda, baye kotala église Kibangis, baye kotala Nkamba, papa Dengenda memi pe bango na Kinshasa, papa Dengenda memaki bango pe la président Mobutu, siko papa Dengenda memi bango et pe la président Sassou, ko la président Sassou azaki pris, bayambamaki na premier ministre Ange Edouard Pungi. Tala wana Brazzaville yindi ko yinda bango bazo ndima lisusu alobi meme ngomba na biso me mobilisation ndeko bango moko bazoloba ekuko kosalema te batata pe bamama ozonga nsima mpona pasi tike ezali te makambo wana eza te mama makambo wana ezali te kanga motema pamba te tozozwa likambo ezali koya Brazzaville yoka nzembo na Angola yango na Brazzaville yango na gambo malobi bokomona yango kaka yango na yango tolanda ambiance. Wana ezali papa songo ya marche Sakufa directeur protocole Brazzaville mais na bilingi azali na ekaka papa wana bazokiti na plateau présidentiel po baya kozwa honneur bayamba batata Nsobi batata batambolisa Lingomba Banso et puis bakozwa fololo na soki nini talumbete ebeti si bango nde masukulu ekosalema. Les fidèles kimbanguistes de la République populaire du Congo sont très honorés de la visite que vous effectuez sur le sol de leur pays. Puisse le Seigneur bénir ce bref séjour. Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, président comité exécutif, secrétaire général conseil communique des églises, son éminence Diangenda Kuntima, bango sobazo kusoba fololo, oyepesi bango bilenge basi na Congo ya Lingomba ya République populaire du Congo na tango wana de bapesaki fleur. Entre-temps bazokolanda nzembo oyo ezokoyembama na chorale C bilombe wana tata Nsomi David Asakufa ye moto azali premier suppléant omona bafilme mingi wana bato basi bakenda mpe tozomona bango bafilme tosala ndenge nini tala bililingi batata Samba batata Ikiema bango nyonso bambuta nyonso ya Brazza batata Toto Edouard bango banso bayaki oyamba délégation. Et d'honneur, il y a un surveillant, c'est un d'honneur de mon Guinée, délégation des aliments, dans la voiture. Et gros délégation, et qu'on a directement à plateau de 15 ans. Et puis, délégation à Mouké, on a la caméra dans la caméra Moussoussou. Voilà, motard pays à Brazza. En tout cas, Keba na Simon Kimbangu Kombe ba motard. Eza na Angola, eza na Kinshasa, siko na Brazza, makuko matamu, Kongo nyonso misato. Tomoni ndenge nini basali mpona kotia tata Simon Kimbangu na esika na ye. Ezali kaka ebandeli malamu tokoma na suka ya likambo. Sikoyo tozali na salle d'attente dans esika na salon esika premier ministre Ange Edouard Pungi ye wana abimi ye moto akoyamba délégation nyonso na kombo ya président Sassou Nguesso. Ange Edouard Pungi, le 17 mars, ok, 17 mars, heureusement 86, mais il y a des qui papa qui se le mais le 17 mars 1986, son excellence, le camarade Ange Edouard Pungi, était qualimonqué
ayamba sikoyo bapapa bango banso eloba voilà président du comité Papa Diangenda, secrétaire général du conseil œcuménique des églises, Tolanda, Maïbaza Koloba, ambiance, la réception. Oui, je connais ça. Métropole de Transylvanie en Roumanie. C'est l'orthodoxe. Ça mes conseillers politiques, président par ici. Oui, je peux m'asseoir n'importe où pour moi. Merci. Batata pe moment, on est à réception. Il y a délégation kimbongiste. Et pas il y a Premier ministre Ange Edouard Pungi, Premier ministre de la République populaire du Congo, Tango République populaire du Congo. Sur la seconde secrétaire général Emilio Castro. Où il y a membre, il y a présidence, il y a comité exécutif, il y a conseil des églises. Bandeko Bautim Kilimobimba, pour Baya Okuta na réunion na bango na Kinshasa. Et puis Bami Pesaki, obligation à visiter Nkamba. Obligation, il y a Bazouaki, il va visiter P. Mangoba na Kinshasa. Bazouaki P. Mekwe Okuta na président Mobutu. Baya Okuta na premier ministre Ange Edouard Mpungi, Awana Brazzaville. Nyonso wana ezokola kisa ete mokili na biso nzambe apesa makoki manso sala na pouvoir na yo ndenge olingi me nzambe apesa moto na moto ele na mokili na biso soki ozali boxeur ozali kaka élite champion soko moyibi champion soko likamba nzambe champion tala me mangomba na biso na tango wana bango nyonso misato bazalaki soko moni cardinal Malula en tout cas église catholique keba bango so bazoko banga Zaïre ok na monseigneur Bokele tango hôtel mala Zaïre ok na église indépendante africaine église kimbangiste moyen te ok na kona léopard ok na makambo nyonso en tout cas pona kolakisa biso mboka oyo ezali na nkita ezali na makambo manso momengo nyonso ezali kaka biso bato po ete tokoma na finalité wana ezali kaka souk ebandeli dekolobaka le début de la fin malamu tosala oyo ye Simon Kimbangu alobaki tobwaka mabe nyonso ezala kindoki ezala koyinana ezala magie ezala biloko nyonso bosoto tobwaka pamba te objectif na biso ezali nini po tokota na nkembo ya Yerusaleme ya sika tozwa likabo monene oyo nzambe apesaki na biso totala bokomi ya délégation à partir ya primature tina plateau de 15 ans pour tout temps wa komi wana tokosukisa wana po tokontinue lobi mais yango tolobi ete batata pe ba maman Simon Kimbangu Molimo Santo lelo ezalaki omono ezali primature bureau ya premier ministre mwindo akokoma mondele akokoma mwindo d'accord tosi tomoni et après milimo na biso topetola yango po tozwa sikoyo likabo oyo nzambe abombeli 4e génération oyo tokosala makambo oyo emonana nano na mokili te. Joël chapitre 3 papa Diangenda apesaki ya rappelaki yango na Luanda tokosala makambo oyo emonana nano na mokili te tokozwa bomengo oyo emonana na mokili te te sikoyo te lelo tozali lokola Bill Gates balakisaki na télévision lobi 50 milliards de dollars, tout ça c'est l'homme le plus riche du monde. Mais il n'est pas calme, il n'est pas tranquille. À côté de moko na nzela te, il faut garder corps tout ça. O wana ezali bomengo te. Ezali bomengo te. Bomengo asole ezali ke mokili ya biso ezala kimia. Makambo nyonso ya kimia. Satana akangama. Bana na biso bana Molimo Santo tatanza be kozumuna to sepela. Wana ezali Brazzaville tozoki na plateau de 15 ans.
wana ezali balabala nyonso Brazzaville bazokomona mboka na bango ndenge ezali topesi mpe bino mbote mingi tosepesi biso merci mingi na kombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge ya participation ya Congo mpona makambo ya conférence mpona nsilisa mpona kosilisa peut-être na semaine tokenda nde tozongi na biso Brazza papa Simon Kimbangu Kiangani nde apesi bino merci mingi bandeko na biso ya Brazzaville ozolanda biso apesi mpe merci mingi surtout mbanzangu momibongisa ndenge bozolanda biso pamba te papa uti kosala sanza mibale awa toyebi ndenge nini bokoyamba ye na loma ntina nkamba tobakopesa mpe avertissement nyonso na bakongo ndenge mokonzi abule kosilisa succès na ye awa ya conférence internationale si papa Simon Kimbangu koyenda ntina matadi batata mpe bamama nakanisi wana ezali bokomi ya délégation kona na plateau ya 15 ans na Brazzaville ndenge bayambami na bandeko na biso ya Brazzaville esengo monene tala ye moko président comité ndenge azosala kobattre musique bango moko bakonzi bakomi baphotographe pamba te na mangomba na bango makambo maye mamonanaka te. Eh bien, merci mingi na réalisation. Pour la conclusion, il y a émission na biso lelo tolobi kaka boye tika tata Nzambe akumisama. Soko tozo lakisa makambo meye ezali mpona ntina lolendo te. Ezali mpona kolakisa nguya ya tata Nzambe kolo esu molimo centre. O balobaki ete tokotinda mosungi. Moto mosusu lokola ngai akosala makambo koleka kutu ngai. Molimo ya solo. Le paraclet, l'envoyé, tout ba kombo ko bebwawa. Suka na biso zali bote, ezali kaka ebandeli. Tala banzembo, tala fanfare, tala bato, tala ambiance, zali ebandeli. Na bino na biso to sena to memi ngambo, po ete toti atata Simon Kimbangu na esika na ye. Oya lobaki tosu tozwi. Soko leo tozoko potana pamba te toyokeli ete. Toza lokola Lucifer te, azaki na bomengo, mais pona lolendo abwakami na se. Nyonso tozosala soko tokamati lolendo toti lolendo ezali lisumu moko ya liboso oyo ekwesa Lucifer ekwesa bakoko na biso Adam et Ève batata mpe bamama totombeli bino samedi poko elamu ya mokolo oyo lobi nde tokokutana po tolanda maye mpapa dia ngenda ntango akomi na Brazzaville maye makosalema na Gamboma maye ndenge inauguration ndako ya Nzambe ya bapigime atongaki bango na ngo makambo wana ezali makambo ya lobi mais oyo nyonso tolakisi ezali pesa biso mayele te tata Simon Kimbangu ye wana molimo santo ye wana mokili mokonzi ya 4e génération ye wana mama Mikala zalo banalo ete ta alobaki na bango ete 4 coins du monde se pesa melingai. Merci mingi na équipe technique, merci mingi na ba cameraman, merci mingi na Ratelki, merci mingi na biso banso ndenge opesi biso nzela poto solo la toko tala bandako na bino tika tata Nzambe akomisama likambo ko liboso totika masumu toyokana tata na bana kola na kanda te sokola na kanda mbeba pamba te maima koya tango molimo santo kobeta piololo 5e génération yozala te et puis Nzambe aminei azalaka te suka na biso ndenge wana tika te boboto wa tata Nzambe pe mapambo le matata Nzambe maombela seko katikati na biso mbote mingi na bino euti pe na papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa bule mbote mingi na baimbanso bazali awa mbote mingi na papa Charlie équipe technique na tobi mbote mingi na bakimbangisi nyonso ya Kinshasa pamba teteke mokili tokenda na kobosana mpe molonga na ngai te mama Bobe Jeanne Alomba na bana banso bango barataka biso tozala kaka na nkamba na bavoyage Nzambe azala bango Nzambe azala na biso mbote mingi na biso banso bafamille nyonso bazali na bandako bakomboko ezali ebele ezala na nkamba Jérusalem ezala na Brazzaville ezala na bazango bisika nyonso bazokolanda mbote mingi tikete nguya ya molimo santo e yingela katikati na biso changement ezala po ete tokoma bato ya sika pamba te bomoto ya kala elongwa po ete tozala solo na litomba ya kozala bana ya molimo santo bolingo bibeko bisala kanda te zuwa te songi te kotonga te pamba te makambo ya mwini satana zala na eliki ete Nzambe ya kozala na yo akobomba biso lokola soso abombaka bana na ye na se ya mapapu mbote mingi tika tata Nzambe akumisama.